asalaki ndumba na ye to na envoûtement ya bato bautai mboka. Yaya, omemi ngambo ka boye. Yaya. Nani? Reviens ici. Seigneur, te péché, merci. Vous en avez malade. Tu pamboli sous présence na biso na oisika. Zwa contrôle. Ya nyonso to kusola. Na kombola Yesu. Amen. Un peu pressé, hein. C'est ça. Permettez-moi, je sais pas là. Non, pas de problème. Je suis très à l'aise. Voilà. Comment? Ouais. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la maison. Bon, c'est bien. Le quoi marié. Bon, c'est très bien. Merci. Sauf que inquiétude n'a pas par rapport à la parcelle à la cour commune.
What a spectacular sight. You know, there's Papa Nzao, awa yo luki makambo epa ya Maria. Donc moi so yo vide sika yeyo. Yo zuluka ba problème. Tu sais, Yo zuluka ba problème be kwani. Ofani na mwana bato boya le luki moi si mususu. Boni pencho toko. En fait, na kati yote. Ngai natambola na Saint-Esprit. C'est vrai que autant la millier makambo kozala. Mais Zambé aligné nazala na no anatanda. Ah bon? Oui. Et ça problème t'es surtout bon, Saint-Esprit mais il faut beaucoup de discipline. Il faut qu'on se discipline yo moko physiquement. Parce que nzamba lobara na ye mais biso mo pe batu photo se discipliner. Pour na mapango beaucoup ko éviter problème yango monde ko yela on apporte ça ndako. Alors ceux qui dans moment wana osa prêter koko ya koko baby sailo mon boye pona maloba na kaka. Mais sinon la maison est jolie. Bon, c'est pas d'andako. En tout cas, la maison est jolie. Merci. Emplacement pays, c'est bon. Ouais. Sauf que nous mis tout n'importe quoi qu'on a ba penser à ba commune. Naturellement, on a mis la ma part où il y a ba communauté parce que ça crée des problèmes. Bah ma part à cour commune, il faut beaucoup de discipline. Il faut vraiment qu'on se discipliner. Certes, autant pour la Saint-Esprit, mais il faut beaucoup de discipline. Oh, awa, na mapa on dit yabo. Yo ko éviter problème et problème ko yela yo facilement. Donc il y a problème mais il landi yo. OK. Oui. Nous a ici quand on kokoti aux à l'aise, ou bimi aux à l'aise, que au côté be mutu tout hollandais yo, olata ki boy parce que les boy et côté les cas net au côté qui regarde ya maman na bafanda qui déjà et là que ça qui bon le bar où est sunani. Yo luki makambo pa Maria Zela. Bah regarde, on fait le bar. Je ne sais pas ce qui ont débordé un peu. Allez-y maman, vous êtes dans les bons. Sauf que il dérangeait un peu mais quand on peut ça plutôt bon la garantie. La question on a papa là na mos na ni bando proposer biso. Si vous balani beaucoup près est-ce que ça m'a interpellé en bon délai. Et j'ai vite compris qu'il y a pas mal de choses où les canaux pango soient prudents. Kokota te ozomona na motamu ki to sali omona climat des ali. Koto yo ka makelele kuno ki makelele alors to kota na lokolo na bango te. Sois sage. Baonde bazabonga mona luka bawela mo mobali azana ndako na pembe ana. Na mona luka yende mutaza mo mobulu adiranja fif. Po fia na za lekine mso mwasi. Mara mso ezaka bongo ko seka te mo barando msusu eza mso mona ko yaza lekina mwasi o wana kuna luka dia zuwa mo lukola ba yeye mwasi do ba mwasi mona na aulinga mbali na eta mso eza bongo. Dans temps tout ça déjà comprendre les gens de ba vivre. Que c'est ça bongo fia na mso ya na lekina te na bite ka mobulu na pese exemple parce que ba c'est la bongo so yo fute la place mo ina mbali na o mo mwasi mo azana za célibataire to zanga kimia surtout so za confiance na moto za kana kimia te so fia na o wana msusu ya za lekina leki na ye msusu mona pa bima na garçon na le mwasi na osepela te nde na moni la po ba wela ni ezala penda ba guerre ba sona ka mabenga na moni la ka te ko imaginer marambo ngoni bible bi eza lisusu kokanisa na mutu mabe wa salite tant yo zo confirmer que c'est que ba bima na mona na fi wana c'est pas bien te eza mo kokanisa te na nde mabe mais eza nde na moni la ka yo pe siko kotala nasani kotala mo mwasi na te po so sali bon to ko misatu. Pour moi, Rose, ça me donne capable de voir qu'il y a une maladie. Oui. Njoko. Mba surtout PC. Na souki sur fait. Il y a un problème, mais il faut beaucoup de prières aussi. Il faut qu'on s'ambila. Bon, comme yo moko lobi kenza mi mtati ndio awa. To ça ni biso to zala pour nous to ça maloba na e. Toi ni loko loba. Donc voilà, merci. Merci. Lobi penza mingi mo lobi nyonso lobi ezali exceptionnel. Ah bon? Oui. Oh. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Naza flatté, je m'attendais pas à ce que le marambo nyonso lobi. Oh. Et ça linga bien makasi. Non, n'exagère pas. Si, je suis sérieux. Oh. Ah. N'exagère pas s'il te plaît. Merci.
tozonga na sujet ya ndako parce que le bandaki nango. Ah, bon, ok. J'avais dit que la maison est jolie. Et n'a pas le merci. Et n'a pas eu merci non plus. Sauf que ndako ezanga touche ya mwasi. Donc avec le temps, tango nakukomaka awa to tango kubalanga. Justement, il y a un débat qui est là. Tant on zala awa et singa ba touche nganga mona bungi so isala raki. O ela kisara ke maman azana ndako. L'homme sinon c'est plan avec accoutrement avec Nzao yozo lukela Maria makambo Merci. En tout cas, ngafo mona ngakola. Est-ce que Maria ndimi penza? C'est bien. Ngola. Makolo kitoko neti ya ngai. En tout cas, Kalunga bébé junior. Non, mais là, déjà. Boyaka oui, mais mon gongo na ezati mtazana ngo yo mtu mo mtozana ko banana ko mela puis après ya oli boyo continue sim. Te ao ya kalate. Aisinga dans 5 minutes déjà au kuma ao. Osala makamlo ko yeba ngati kwa nini? Ko yeba ngana comprendre tindi boluka baye ba biso so na yebi après. Na yebi ko za client na biso ya ko sombaka ya omela. Mama mais le quoi za to bandino ko mela te mama. C'est espace quand même pour consommer. Non, c'est là. Non, tomela. Bon ngana ozela na awa. Lady, Nino? Makamon, est-ce que vous avez Malembe. Je pose un téléphone. Ok, Isali. Pose un téléphone. Si on a papier, ma bonne, on comprend Malembe. Maman, tikanga nanu. Yaya, pose un téléphone. Oui, nana, téléphone. Problème, on est on va nous parler. Yaya, l'amitié. Autant de réseau. Restez ça. Non, non, non. Non, c'est pas mon nom présence. C'est là, non, c'est là. Malembe. Jésus, bilinga, linga. Yaya, bilinga, autant TikTok. Autalité. Jésus-Christ. Autant Facebook. Autalité. Dans les réseaux sociaux, mon totali. Les camounènes, les camounènes. Hey! Bon, qu'est-ce qu'il y a? Yaya. Qu'est-ce qu'il y a? Balina, yo soi-disant body na holding body. Habité que body a couffé dans tel na copine, dans la copine ya copine na. Toi tu ne le sais pas. Au fandi na on peut très bien.